Na poto to na deux façons à basi na motivation emo to na basi poto to na basi poto. Basi poto eza basi ba comprendre na système ngote. Bozalaka ao musicien ba musicien bato mabe musicien ko lia yo musicien mutakisi bato maboke bato bakisi qui se côté église mundela changer. Bo comprenez bo komaka ko se ba demande d'amis ba frère Paul, frère Jean, frère Mathieu, frère Jérémie. Bato bazalaka na ba komba Bible na ba frère Eli, ba ba yakana ba prophétie. Une manière de draguer basi apoto bima ba jona ba komo yakana ba komba ba Bible pour ba intimider na nzamba lo ba ki dia avait dit ba ibisaka bango. Basi poto beaucoup mati. Ba mabala de nos jours etika bata maboke etika bata ba musicien et comme ka frère. Moi ça poto tiki poto okiti na Afrique ok na ko bala frère en Christ mo bino na ba frère wanda ko sama kamba santé na ninga motivation et mo en ligne na ndeni. Wana ya cop na binota. Donc bino alors mibali na biso na poto na ninga motivation et mo so moni moi sinon hein akoma attaché na frère Jérémie basolo la makambo ba prière en ligne keba ninga motivation et mo ba frère na bakoma ozwa bino basi malembe okaka famille mobali ndoki okaka bana mobali bandoki parce que frère Jérémie na frère Nanio baza na posa ya basi en Afrique basa ba makambo certaine ninga motivation et mo boka conseil na ngai mibali apoto bo fungola misu basi na batala na bango su bato bateatre to bakoma otana bango pasteur ne pasteur ate akazaki elokon ne pasteur azaki élégant ne pasteur ate maka yazo kamati ate yazo talaka na pasteur na ninga motivation imo pasteur pe azo yoka kama kama mwasi azo yebisa mi koti sina ja mwasi ba prophétie Jérémie alobaka ebimaka na munoka mwasi yemoko foyer ezobeba mobali fungola misu keba na basi o bazalaka kaka na ba frère moko basololaka distance makambo salite na musika keba papa fungola miso aninga motivation imura ezala na ngwe so ba musicien na bato mabokete comment na moi frère greco côté église na poto to na deux façons basi na ninga motivation imo to na basi poto to na basi poto eza basi ba comprendre na système ngote bozalaka ao musicien ba musicien bato mabe musicien ko lia yo musicien mutakisi bato maboke bato bakisi qui se côté église mundela changer. Vous comprenez, vous comment ba demande d'amis ba frère Paul, frère Jean, frère Mathieu, frère Jérémie. Baton bazalaka na ba komba Bible na ba frère Eli, ba yakana ba prophétie. Une manière de draguer basi apoto bima ba jona ba komo yakana ba komba ba Bible pour ba intimider na nzamba lo ba ki dia avait dit ba ibisaka bango. Basi apoto beaucoup mati. Ba mabala de nos jours etika bata maboke etika bata ba musicien et comme ka frère. Moi ça poto tiki poto okiti na Afrique ok na ko bala frère en Christ mo bino na ba frère wanda ko sama kamba santé na ninga motivation et mo en ligne na ndeni wana ya cop na binota donc bino alors mibali na biso na poto na ninga motivation et mo so moni moi sinon hein akoma attaché na frère Jérémie basolo la makambo ba prière en ligne keba ninga motivation et mo ba frère na bakoma ozwa bino basi malembe okaka famille mobali ndoki okaka bana mobali bandoki parce que frère Jérémie na frère Nanio baza na posa ya basi en Afrique basa ba makambo certaine ninga motivation et mo boka conseil na ngai mibali apoto bo fungola misu basi na batala na bango su bato bateatre to bakoma otana bango pasteur ne pasteur ate akazaki elokon ne pasteur azaki élégant ne pasteur ate maka yazo kamati ate yazo talaka na pasteur na ninga motivation imo pasteur pe azo yoka kama makambo mwasi azo yebisa mi koti sina ja mwasi ba prophétie Jérémie alobaka ebimaka na munoka mwasi yemoko foyer ezobeba mobali fungola misu keba na basi o bazalaka kaka na ba frère moko basololaka distance makambo salite na musika keba papa fungola miso aninga motivation imura ezala na ngwe so ba musicien na bato mabokete comment na moi frère greco côté église na poto to na deux façons basi na ninga motivation imo to na basi poto to na basi poto eza basi ba comprendre na système ngote bozalaka ao musicien ba musicien bato mabe musicien ko lia yo musicien mutakisi bato maboke bato bakisi qui se côté église mundela changer. Vous comprenez, vous comment ba demande d'amis ba frère Paul, frère Jean, frère Mathieu, frère Jérémie. Baton bazalaka na ba komba Bible na ba frère Eli, ba yakana ba prophétie. Une manière de draguer basi apoto bima ba jona ba komo yakana ba komba ba Bible pour ba intimider na nzamba lo ba ki dia avait dit ba ibisaka bango. Basi apoto beaucoup mati. Ba mabala de nos jours etika bata maboke etika bata ba musicien et comme ka frère. Moi ça poto tiki poto okiti na Afrique ok na ko bala frère en Christ mo bino na ba frère wanda ko sama kamba santé na ninga motivation et mo en ligne na ndeni wana ya cop na binota donc bino
Alors mibali na biso na poto ana nenga motivation moso moni moi sino akoma attaché na frère Jérémy basolola makambo ba prière en ligne keba nenga motivation imo ba frère ba koma ozwa bino basi malembe oka ka femme mobali ndoki oka ka bana mobali bandoki parce que frère Jérémy na frère Nanio bazana posa ya basi en Afrique basa ba makambo certaine nenga motivation imo boka conseil na ngai mibali apoto bo fungola misu basi na batala na bango su bato bateatre to bakoma otana bango pasteur ne pasteur ate akazaki éloquent ne pasteur azaki élégant ne pasteur atelemaka yazo kamati ate yazo talaka na pasteur na nenga motivation imo pasteur pe azo yoka kama makambo mwasi azo yebisa mi kotisi na ja mwasi ba prophétie Jérémie alobaka ebimaka na munaka mwasi yemoko foyer zo beba mobali fungola misu keba na basi o bazalaka kaka na ba frère moko basololaka distance makambo salite na musika keba papa fungola miso aninga motivation imura ezala nango eso ba musicien na bato mabokete comment na moi frère greco côté église